Oui, nous sommes ici, c'est à Kensington, nous sommes à Cape Town. Il y a Kensington, c'est une commune située vers Goodwood, où nos frères congolais sont là. Et aujourd'hui, de réfugiés congolais, où nous sommes venus voir leur situation, comment est-ce qu'ils vivent ici. Vous-même, vous voyez les conditions. Et en tant que sentinelle de la République, on a reçu les échos à partir de Kinshasa et on s'était dit que c'est mieux de venir parce que les autorités actuellement, peut-être ils sont mal informés sur cela, mais Sentinelle vient ici pour toucher de leurs doigts et voir comment la situation est en train de se démêler. Quand vous voyez ici, ce n'est pas un endroit où les hommes peuvent vivre. C'est comme un village, c'est vraiment pitié et nous nous avons dit que cette situation ne peut pas rester comme ça en tant que Congolais. Alors nous voulons avec Sentinelle nous lever ensemble, les autorités, la présidence, toutes les associations pour que nous puissions aider nos frères qui sont ici et ils vivent dans des conditions vraiment lamentables, terribles. Quand vous voyez vraiment les images, c'est vraiment, ça nous fait très mal. Alors nous voulons que l'intervention gouvernementale puisse intervenir pour nos frères. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons notre ambassadeur Flick qui est venu, malgré les tribulations, la xénophobie, tout le trouble qui se passe ici en Afrique du Sud. Nombreux ont peur, mais lui, il a décidé que je veux palper de mon doigt et savoir quoi se passe en ce lieu. Et pour cela, je vais laisser la parole à notre ambassadeur Flick pour s'exprimer et dire le but de son voyage en ce lieu à Cape Town avant qu'on ait un mot adressé à nos frères et sœurs qui sont dans ces camps de réfugiés. Merci beaucoup, pasteur. Sentinelle. Moi, je suis une sentinelle de la République démocratique du Congo. Mais c'est Flick Bosso, Oyo Tubunda Awa na Cape Town. Depuis 2010, si année belé, Tolo Bana Kabila a dégagé à Tika RDC. Et les temps à autres, tout sera awa. Mais naza na pas si mingi. Nazaki na Kinshasa, na Congo, tout le monde a une xénophobie. Bandaki awa, bitumba, koboma batu. Et tout ça qui na docteur Gilles, yazaki na Canada. Akata qui voit même, oyo zalaki ba séjour na e. Et le col ambassadeur, il fallait qu'il aille awa, mais ngape na se décide qui. Il faut na koma pour jusque là, message officiel les ala quitté. Dès na profité, Koya, bon, ambassadeur à comité. Moi, je suis une sentinelle de la République démocratique du Congo. Na koyi ko nimba mena kola la ke. Dès na obina yana découvrir. Ndenge bande kona biso bazo vivre na refuge na mboka oyo. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous avons visité Nyons tout mais comment on a condition aux Congolais bazo vivre na South Africa et ça malamu mingi te. Yango na ye kosenga na chef de l'État. Et ça batu belé oyo plaça bango bazo sunga yo te. Daniel Bumba zaka ye mon côté. Dimanche na Kinshasa au Télémo Silikaki pour Kinshasa sa salité Daniel Bumba zo sale l'autre côté. Et bon batu oyo numa bango. Na ba ordonnance présidentielle tala peuple ndenge bazo souffrir ba condition o bazo fanda na yango yango wana comme une sentinelle na ba ngai fona ya na kutana na peuple o epesa yo mandat o epesa yo bokonzi o bandima yo kota la difficulté nini o bango bazana ngo ana katine sikoyo ko kabola na bango moi café moi lipa moi sucre ouais ça geste moko humaine en fait et ça va compte au bazo lia misoro bazo sale loko mokote population souffrir ba pays nyos tout ba télémaki pona koloba stop na xénophobie mais na moni ata mokonzi moko ya RDC a telemi asa yango te. Moi je suis venu ici soki ba kobomanga ba bomanga ina bandeko na ba congolais to kufa na bango to vivre na bango na otika la ka te na Congo na mela café na mela chivas na lia non na ye komona na bango o bazo mona dans l'ensemble mokonza mboka soki bazo bombela yo na koyebisa yo eza na deux catégories ya bato ba vivre na Cape Town et puis na Durban na Johannesburg partout toza ba réfugiés et toza ba bana na biso pe ba yaka kotanga awa Kabila le père tango ba bengani Mobutu
bato baya refuge awa tala vie oyo bazovivre awa awawa consul eza te consulat eza te toza na ambassade eza mosika na Pretoria eza na badocument officiel administrative oyo esengaka ndenge tozovivre na mboka oyo mpo moto azwa yango il faut afuta avion akomi na Johannesburg azwi bis akei ti na Pretoria il faut afuta baséjour kolia na ye aller comme retour ekokute combien ata mpona kozwa passeport ata totyango $40 moto akodepense plus de $1000 eza pasi mingi yango nasengi epa na yo les bons garants de la nation les bons fonctionnements moko atombolo chef de l'état somba azwata 1 million somba nini ndaku awawa na Cape Town bacha consulat ezala wana soki bitumba ezobima bazobeta bato bakokima bakokende wapi mutu banda alongwa awawa na Cape Town ti akoma na Durban est-ce que akozala vivant ti akoma na Pretoria akozala vivant Mobutu asombaki oyo ezali baambassade na bamboka mosusu ozamona na Belgique eza na ambassade oyo Mobutu asomba na quartier ya pamba te et puis baconsulat eza ebele ezala proche na population bana biso bazotanga awa bapapa oyo ozomona ona bamama oyo mosala nini basali te basali sécurité basali troli basali car wash nzoto elembi basa mpe na besoin bapema bana wana bazotanga classe esengeli na bango mayele oyo bazwi awawa baya kopratike yango na RDC mais bana bazosala na babar bazosala na bahotel na badiplôme chef de l'état balola misu na o awawa eloko ezosalema ayo eza te okoyoka population oyo bakoloba eza te ke na inventé moi je suis une centenaire de la république ntango fondé des pouvoirs José Lotoko azwi telefone abenga binono centenaire il faut okita omona makambo oyo ezoleka nde bomoni na kiti bokoyoka bandeko bakopesa mpe badéclaration oyo bango baza nango lokola papa ya bato nyonso chef de l'état Fati Beton omeka mpe kobalola nanu misu nao na mopanzi oyo. Merci beaucoup. Oui, Toyoki, le discours, il y a représentant Nabiso à Sentinelle, mais pour entrer en profondeur, Nalingi que Nazwa Bavi, il y a Bato Oyo Bazo Vandawa, et qu'est-ce qu'ils ont comme mot Oyo Bako s'adresser na président de la République? Naebike Toko Banda Mama, Mama speak English, Swahili? Nalingi na eba condition nini olingi gouvernement et salapona bino awa mokonzi mbote na mokonzi mboka na mbote na biso nyonso lokola papa ya bana nyonso ya RDC ya koloba ezali ebele mais pe na yebi ke bozolanda na ba media bozoyoka makambo ebele bamsu bazoloba ke toza batomboki oyo bayebi eloko bayaki kosala na esika oyo te tozoyoka pe ezosala pasi na bandeko ebele baza libanda oyo bazokanisa ke eloko biso tosali na esika oyo tosali yango kaka na posa ya paske bazoloba bato bakende poto te ezalaki na posa okende poto te toningaki tozali to nalingaka tozalaki to tozali mwa échantillon mukie oyo edesidaki peut-être bamonaki oyo ya liboso ezalaki tina te mais oyo edesidaki que injustice to makambo nyonso ya mabe oyo ezoyela biso na mboka mopaya oyo mutu nyonso akendaka koluka ekomeli biso nde biso tobimi tolobi voilà pe tozalaki pe bamoko oyo bavivaki baélément moko na kati ya esika nyonso wana oyo etindi biso tozala na esika oyo eza na esengo te totelemi awa tolobi tozokimela Canada toza na esengo moko te tovandi awa tozoba tozokimela Australie to Irlande te toye awa mpona injustice oyo biso tomona peut-être esika touti pe toye kokuta yango kaka awa ba misusu bakimeli peut-être nzala bayaki koluka ndenge nyonso mwana mobali to mwana mwasi alukaka vie mosusu pe ayaki po akimaki ta mosusu système oyo ezalaki ba misusu bakimi makambo politique makambo eza ebele na bakwa nyonso oyo moye tobanda kotanga ere oyo ekokoka te mais tokimeli na mboka moko biso tolobi ntango mosusu kuna bato bakoki komeka ndenge ba misusu pe base retrouva baza na Zambie baza na Zimbabwe bazali na Mozambique baza bisika nyonso wana toyaki po tomeka lokola bato nyonso wana mais kokoma tokomi awa
ezali kaka ndenge papa oyo a se présenté lokola sentinelle awuti koloba sikoyo awa que tokomi kosala misala ya ba sécurité oyo tozobenga ba sentinelle. Effectivement tobenga yango na Congo sentinelle. Okomi awa okomi ko plongeur oyo asokolaka basani na telemi awa nazali licencié en économie ba vérifier ngai na université pédagogique nationale ba vérifier mais na ye awa na sali musala nini ya car wash kagad misala nini na malonga tozali nango mais tondimi parce que tosali nini toyoko luka vie ndenge balobaka toyoko luka moi sécurité toyoko luka moi eloko boy mais na ngongo tozoloba eza na moko te oyo azali absent koyoka makambo nyonso ezolekela biso awa eza kaka diversité eza bamboka nyonso oyo ezali pembeni bamisusu tomoni batindi babus bamisusu tomoni batindi banini ya biso azoloba nini ya biso azosala nini toujours en retard alors que toyebi que non bandeko ya awa ya Sud-Afrique bakoma na Lubumbashi bakota tina kata bamini toyebi que ebele mususu baza tina kati ya République na kuta na kanaba misusu balobi tozalaki toke kosala musala bo to implanter bo to sali bo baza libre et pas na biso tozo yamba bango lokola babengaka biso pays hospitalier mais baza hospitalier na biso te. Alors na ngongo yo sikoyo en tant que président oyo azali papa ya bana tokoloba ozokanisela biso nini olingi oyo kake non 140 bakufi 150 bakufi pour réaction salama nini réaction salama tozo zela te ke mutayela biso sukali tozo zela te mutayela biso lipa parce que toyebi ko luka yango mais tozo luka to mona solution moko oyo ko permettre biso nyonso to sepela to loba te to wuti epa ya papa moko biso nyonso to sepela ki tobi mwana mboka mwana ya mboka de père et de mère so to bengi bongo mais biso bene to telema to de père et de mère mais tozo mona eloko nini na kati na yango tozo bénéficier na eloko nini na kati yango yango na sengeni na mokonzi ya mboka soki maloba oyo soki ata makambo nyonso euti oloba ma ekokoma na matoi ino sans ke baescretie yango sans ke suka na kati ya réception sans ke suka na sika moko boye oyo ekomela yo te mais soki ekomi yoka wana eza kolela na telemi awa lokola politicien te nayebi mosala wana mpo nasala yango mpe nasengi ke toyeba kokanisa bana oyo nyonso bazali awa mpo tovandi pamba te tozolela biso nde torepresente oyo ya pasi wana mpe awa. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, maman, chef de l'État, makamno sto lobby, mokonza mboka koyoka yango. Na rassuré yo et quand ma place moko te na lobaka. Chef de l'État alandaka et puis asaraka ebele. Chef de l'État, je pense que oyoki makambu maman na biso auti koloba o bazo vivre awa. Baza pour ça café te, baza a besoin ya sucre te, baza a besoin lipate. Aux alliés de père et de mère. Moukou Atombolo, papa la victoire Kenda et Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Nga o nazoloba awa na sala sécurité na mboka oyo. Ba betanga na plus de 150 personnes na kufa. Hélicoptère équité zwanga sina Constance na ndota na Miteslen. Ba panzanga mutu. Fondé de pouvoir à ça. Police bisengo zo sa nini awa. Zonga na RDC. Bemba za na CPI ba bimisa kabila za Rwanda bo bengana to banda bitumba awa batumba mituka na biso bakanga biso yango na kita tina Congo nazo continuer na même chemin bande konanga ba belawa ba licencié bazali ba gradué bazawa ba intellectuel ba belé et dans un moment oyoyo tangu lit auto bande ko bunda ko bengana kabila Londres Belgique Afrique moko de le karamboka oyo mais lelo na gouvernement sud-africain ou soit congolais ni Afrique du Sud a un pouvoir. Tout ça, est-ce que Moutazali au Boébi? Mais tu bouni bitumba. Tu bouni bitumba. Ngai nenge nazara awa nazo kitana mboka nazo créer moi ba entreprise pour moi mukie nazwa kango na bimaka na balabala na ganga. Pour on support yo. Vision na puis petit peuple za wapi. Bakonza mboka bazolia mbongo bazosala eloko te bazokosa yo mama yo aza licencié akomikosukwa basani akosala carwash kokengela mituka ya bato licencié mais bato baza wana basud africain baza na RDC baza na bacarré minier baosala misa baza très à l'aise
comment fait-il bazoboma Congolais? Et je ne sais pas moi, ceux qui sont porte-parole du gouvernement, chef de l'État, fungola misu telema, lobana homologue na yo, solola na ye. Ceux qui vont continuer comme ma Congolais, quand ta relation wana, va vivre dans conditions vivre dans conditions. Donc moi je pense que c'est très important. Il y a aussi quelque chose. Il y a un message au Congo. On l'a dans 5 minutes au Congo. Et bandeko bamona réellement oyo ezali réponse na yo makanisi na yo na ye awa et non gouvernement tindinga non même pas moi geste oh non c'est un geste d'amour pour ngai pe nazalaki na bapasi oyo pourquoi pas gouvernement pour faire quelque chose pour la bandeko na biso. Yeah, merci. Je crois que le gouvernement a eu qui doléance et à tout. Mais j'aimerais aussi que Mobali Moko Katikati Nabiso à l'Obapé parce que maman, oui, nous donnons la parole à notre papa, il va parler. Parce que toujours il y a un message Moko adressé particulièrement pour la présidente de la République, mais passant par notre sentinelle qui va introduire ce message après au gouvernement Nabiso. Je ne sais pas le mot que tu as. Yonde ozo vivre dans ma condition oyo. Est-ce que vous expliquez Biso na nini olingi gouvernement et intervenir dans le moment oyo? Merci mingi. Na sepeli mingi après na tondi botondi pona ndeko na biso sentinelle lokola donc a raisonner pona biso yango aye po nini media na bato ya Congo bato nyonso baye batina président na biso ya liboso na pesi na mbote malgré toza musika makambo toza nango toyaki awa pamba te c'était à partir ya Kabila ba père bakufi kombo na ngai Mukanda Lambert tokimaki mboka wana toye a partir ya moment Kabila yaki ko sekwe batuti na meki ko zonga pe simbi pete ti baeko ba meki na ko bundisa ngai pa nani Ngoi Kasanji oyo nani gouverneur ya nani ya Kasai wana ba meki ko bundisa ngai baluki mde ba kotisa ngai te sika moko boeti muto akimi sangai pende zali nini papa oyo nani azaki ancien gouverneur oyo ba frizaki na nini Mbui Mulomba. Dans le but en tout cas batuloko la bino toza besoin bino ozonga bima kende kaka pamba te bakoya kosilisa yango na kimi na ekotoye kovanda awa toyaki pe to se débrouiller to vivre quand même lokola bato nyonso lokola to perdre ba parents bato nyonso to tikali kana toza boye moi écoute to raisonner za pe susu te message clé aux hommes au chef de l'État quoi venir au Hollanda OK chef pour s'adresser par rapport à la situation. OK chef de l'État toye awa toyoka kisango que le gouvernement sud-africain a besoin ko deal na Congo kwa zwa ba biloko mai na ba courant wana mais à raisonner à télématana à beta tamwa mesa to à télémaye ba ki en tout cas que bande bana na biso bazali en Afrique du Sud bazali maltraité lokola tozali maltraité à raisonner pende loko nina koki kosala avant ba deal wana ba signer yango tokoyoka kyo nini basala boye to sala boye makambo nini biso toza batu ya nini ya politique te mais tokimi tozali ka ba simple to bunda penda na ba combattant likolo moment ya Kabila wana soi-disant Kabila Kanambe mais to souffrir ya trop toza na batu na biso to bunda na bango be mboka oyo penda pona nini pona Congo pona makambo ya Congo na peke yantuka Kabila akende luka esika mususu mais toza kosenga na nini président na biso derza père na biso atelemela makambo oyo atala comment toza ko vivre na situation moko penda en tout cas impossible plus toza au moins 7 ans siko toza kaka kolala libanda lokola ba phaser mais toye awa yali te en tout cas tozangi maire na mutu toza ba intellectuel totangi ba diplôme ezali eza na bandako mais tovandi awa tokomi kaka bisimba simba tokende kosala bakawachi tokende kosala biloko président na biso raisonnele biso nanu au sala de façon que en tout cas biso pe tozala pendant en tout cas lokola bato
na monde otelema otinda ta message na bagunani gouvernement sud-africain bayeba eloko nini bazoluka na biso tovandi pamba te gouvernement biso bakontribuaka bambongo wana siko bambongo wana tokolia yango ndenge nini baresone mwa malamu balongola biso na situation ya mabe oyo toza kovivre wana. Ok, papa, merci. Message est bien reçu. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Bon, awa nazana maître Teguruma ya quartier alelaki tango on qui sentinelle qui tient mabele abi sentinelle tout ça a besoin na yo to na message ya opesa pa mokonzamboka ayoka ile baba va awa malobe pana. Bon, na message eza ya koloba na mokonzamboka biso to ba sportif diaspora to buna bana mboka tobuni ba compétition belé presque ba twamonaka tobuna ba combat soutien zate taki ya biso to ali bana mboka soutien ma zate lo to singa na mboka soutien ba vami so on ba chapi na ba sportif ali bana bo évoluer bien tozana ba parler ezali mais support ezate yango lola yemo sayaki aki awa to mettre effectuer message pana to belaye ya comme ça message direct par mokonzamboka pour ce ma soutien na bino to appel événement makasi les 30 juin awa sur indépendance auto bunda ba komba kachawa l'autre aussi ngara soutien et ça la bien quand nous sera pour na Congo pour mboka so Congo yango l'autre na message à moi. OK, merci. Message déjà bien reçu chef de l'État. Malgré bazana kata refuse, malgré bazana kata passi, mais le 30 juin et les Kilabango pambati. Bango va une décision ya ko sala ba spectacle ya ko bunda bitumba lolenge na bango oyo bako fêter 30 juin mais eloko eza très important et c'est le gouvernement congolais ay ba ko pesa bango maboko ay ba na ko soutenir bango ko ba talent eza ebele mais mutu azokipe bango donc ngai na na bango le 30 juin ba image wana nyonso ko komona et puis chef de l'État au Commonwealth. Merci beaucoup. Je crois que nous avons suivi ce qui se passe ici. On peut appeler scandale dans une ville où il y a de bonnes routes, de belles maisons, mais c'est scandaleux pour notre République démocratique du Congo. Et pour cela, notre frère Flick, il a dit, il ne peut pas venir main vide. Il est un Africain. On dit quand on part au deuil, on part assister une personne qui est en difficulté, on apporte même une bouteille d'eau. C'est pour cela, aujourd'hui, il a décidé d'apporter ce qu'il peut. Ce n'est pas beaucoup, mais ce qu'il peut, c'est un homme aussi à féliciter. Nous appelons aussi à tous ceux qui ont quelque chose de le voir à partir de Kinshasa, de contribuer, et ça va aider cette population qui est dans une souffrance critique, vraiment. Merci beaucoup. Nous allons passer, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous avez apporté à nos peuples ici. Ouais, quand la nègre pasteur a aussi Moloba, la batterie, moi, Mouké, oh, wana zwaki na kanisa na bandeko na biso bali atalipa bamelaka café moi sucre lipa café zana bana modifié bandeko na biso bazala voilà. Je crois que merci beaucoup. Nous allons passer à la distribution. Vraiment sepelaki kozonga lisusu mpona kosolola na mokonzi ya mboka elongo na papa na biso ya kotala biso la sentinelle. Eloko na ngana loba eza par rapport ya constitution. Potozo yoka makelele ya makambo ya constitution na makambo nyonso bazolinga ba changer na ba changer te. Mais biso côté na biso tozo loba que si possibilité il y a amekana noko revoir pe likambo wana pe ya constitution moi malamu. Pona nini tozo loba yango? Soki côté na biso ekoki ko changer, impact ya côté na biso eko s'étendre ti na bamboka mususu esikata mususu bazonyokola lokola awa nde tozali awa. Yango wana tozoloba ke soki tozo zonga epa mokonzi ya mboka tozozo ye papa na biso tozoluka to expliquer ye oyo ta mususu ye azoyoka me azomona te. Na bilili boye ndako comprendre que non batu boye bazoloba makambo to batu bo bazotambola bazosala po bazolela pasi ya bandeko na libanda kaka nde tolobaki tozobima na esengo te
ebele bakimi bazongi bamisusu babundi bakimi tozozongela kaka eloko moko alors po tozala mpenza kimia ata bisika tokendaka bien ke toboyi na biso ya South Africa yango ekoma olukela biso mindondo tozosenga na mokonzi ya mboka atala nano likambo ya constitution wana malamu soki il y a à changer please papa zwa biki changer. Si il y a à bakisa, please papa, bakisa. Parce que à partir il y a un bénéfice na biso ba congolais. Oyo en tout cas, oyo ko changer wana ezala pona bénéfice. Quand des papa soloba, ezala pona bénéfice na biso. Et le bénéfice wana toyebi ke ataba oyo bakozalaka libanda pas parce que bake ko luka nani refuge lisusu mais ezala que leur azobima libanda ayebi ke non azali na esengoto azali na eloko azozwa libanda yango en passant pe tozoloba yango tozo yamba bandeko ebele bazoyawa de la part soit ambassadeur de la part ya mutuboye tozo ka bakombo ba tebele soki tolingi totanga awa ekozala malamu te to respecter pe moi eloko wana yango na lingangi na baluka na tuna papa sentinelle azali yepe moko na ba oyoyo asi azwi mbongo ya café ya sukali aya kotikela biso nde abeti na libenga to ndenge nini parce que tozo comprendre te bazoya ça c'est la seconde fois papa ayemba la liboso tomoni awe pa na biso mais atambolaka na ebisika siko tozo tuna yepa yekaka na bulu wana ka ayela biso bulu ya papa limbisa bulu bulu penze bimika na jeune langage na biso ya ba étudiant yango tozoloba est-ce que yepe aye kaka na intention wana que non abeta boya ye pa na yo pona suka na yango abeta na poche akosa biso na café na suka li to ndenge nini papa nazo tuna motuna po lokwa toza libosa papa réponse to zwango biso nyoso pe to yoka. Merci beaucoup maman. Question au tout nous a vraiment capital. Ngai ozomona awa naza moko ya bino ya terrain awa nafandi na retreat bane ebele siko famille za na Wembek na yebi Afrique du Sud na yebi passe za na mboka oyo na bengana Kabila na kita Congo naza na gouvernement te naza na poste moko te o nga nazo asime na gouvernement rien ambassadeur a yebi kaka sentinelle o alobaka mais que au téléphone to changer rien chef de l'état alandaka ngai tant nazo bimisa babiloko oyo yo bazo sala ya zo ebate. Moi je suis une sentinelle na ronimba mais na kolala te la salle de la sécurité awa na CAF sécurité la meilleure sécurité année 2007 na ye na sali na inferno na bimal sous meilleure sécurité na kata baliwa ebele na mboka oyo ozona nanga mama na ke na Congo na bandi ko sala na chargé à Charrois et à primature à l'époque ya Ilukamba ne côté na ki kotanga politique c'est alors na bima na balabala na koma kokanga tozolanda na créa moi ba entreprise dans ba gardiennage mon mike Congo Sécurité Force Sécurité et puis je travaille avec les Chinois na interpréter kangam na tchaki société wana na Kinshasa na implantant China Jiangxi parce que muke on a zoaka yango na yaka na ngolo na zo support vision chef de l'état et puis na petit peuple na kenda ba makala ba prison ba kachoko sunga bato bazo souffrir muto ba botola endaku azana makasi te ngana kenda na zi muto wana na sali ba émission to bunditi azongi na ba valeur na moi mukie o ngana ganyaka nde yango na salaka ndenge na ye awa ata un franc congolais et au na gouvernement ezaki ambassadeur ata 1000 francs apesi ngai te na ye lokwa bandeko nanga bacongolais bazokufa xénophobie ye mutu moko tazotelema po aloba ndenge na ye mpona aloba chef de l'état landa soki eza na bambongo ebimaka mpo na bino ayebaki ekomaka te lokuta ekomaka te ngai naye na mbongo na ngai ya poche ngai nakoti na Shoprite nasombi mwa biloko na signe d'amour oyo nafutaki avion na ye mpona toloba non na xénophobia solo nde yango omoni na geste wana mama nanga viva awa petite sœur nanga bana tu baza awa nde bomoni si na geste wana nde nakei nasombi mwa biloko moke moke tokabola tomela ata café avant chef de l'état amonaki bokati motema mpona nzala asala quelque chose ata 1000 francs chef de l'état apienga te premier ministre apienga te gouverneur apienga te ambassadeur mpe apienga te na ye awa wana konti ambassadeur te mais nayokaki ke lokola problème ezali baambassadeur ebele tofanda na bino batika jamais kopusana pembeni ya population mais ntango nayoki ke ambassadeur oyo azali wana vie John Nyakero na pie bambote
ke alingaki aya awa kokutana na bino nde ngai mpe nabaki etombe malamu lokola Cape Town wana eza na sentinelle il faut naya tozala ensemble mais malheureusement namoni ete suite ke bainsécurité tukoso biso na insécurité na sécurité tozali moto apenga ata 1000 francs mokie yango naye nango po tunakabolana bino yango nalinga nabakisa nanga mpona suka na papa lisusu mpona koloba ke papa oye lelo toloba lisusu mpo toyebi ke totindi message ozomema yango ekomi deja tokoyeba ndenge nini ke ekomi parce que biso tokozela sikoyo na yo avant le 30 balobi bazoboma bato ezala te mpo bapromettre biso bakoboma biso le 30 juin donc avant le 30 biso tokima mbangu tobima sikoyo tozozela death sentence na biso donc nani na biso ya suka liwa na biso ya suka le 30 sikoyo awa sentinelle azwi message ye oyo azotelema mpona bandeko na ye poko na koganga alobi boloba na papa nazomemela ye sikoyo biso tokoyeba ke message ekomi mpe tokozwa réponse ndenge nini po tozala sûr ke ekomaki réellement. Merci maman yango moni na utobeta sete na bina chef de l'état asomba cha consulat awa asomba nde lopangu awa comme ça s'il y a un problème bandeko na biso bakimaka na kati ya consulat wana donc bokomona mikolo ekoya chef de l'état kozwa message oyo to bomona babilo bandi kose réaliser c'est alors bomona ke message esalaki nini ekomelaki papa mais soki mpe papa azwi message oyoyo ayambi mpe ngai bokomona na bilili ti nde kaka tozali awa bomoni mpe ngai na papa epuis wana soki nakoya d'une manière officielle na ye mpe bokomona ngai lisusu donc oyo nakoki koloba yango wana. Merci beaucoup. Merci maman. nasepeli mingi nalingi sikoyo mpenza ntoka message naza kotinda epa nani président de la république ayamba nani sentinelle na motema mobimba mpo ye moto asinya mpenza ntoka na pasi na nyonso mpenza aye na mboka oyo tolobi président de la république ngai kombo na nga Mukanda Lambert mema en considération nani makambo ya nani ya sentinelle ekende gauche ekende droite biso toza kolinga toka mutu aza koraisonnele biso azokanisela biso mpenza ntoka président oyamba ye puisque papa Tshisekedi alobaki ke le peuple d'abord nde eloko toza nango makambo ya constitution eza kotala makambo na biso tokosepela oyo akoloba ba Macron baye kokota na makambo interfere na makambo ya Congo toboyi yango nde eloko wana toza koloba. Amen. Oui, merci beaucoup vraiment Tosepeli avec doléance Oyo Tozui Lelo. Pour le moment, Oyo Toko Sala Ezako Sengabino gouvernement, faites quelque chose pour ce peuple. Ce peuple a besoin de voir que vous, parce que Balobaka place au papa Azalaka solution Ezalaka toujours. Nous demandons vraiment au gouvernement congolais d'intervenir. Vous voyez les conditions que nos frères congolais, congolaises sont en train de vivre, la manière dont ils sont en train de préparer. C'est comme au village, mais ici c'est une grande ville. Vraiment intervenir. Nous avons besoin du consulat ici à Cape Town. Donc au Sengibino, papa. Yokela biso mawa biso bana Cape Town. Nous te demandons et nous circulons. Voici les conditions des papas. Donc c'est vraiment horrible. Et des enfants. Regardez même les toilettes, les toilettes qui sont là. Regardez, même les conditions sanitaires, c'est compliqué. Vraiment, regardez l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi. Nde wana toilette, nde wana pe douche together. Yeah. Soki mutaboyi bongo asali nde tondo sala na mwasima ya ndako meto bengi yango Afrique du Sud na Cape Town. Kaka ndenge bando leka na maya makelele na ba place mosusu to yebi na ba kinsenso yango ka tozana ngwa ba condition yango. Bota lesika mayi ezotambola mayi ezali koleka. Oyo bozo mona côté kuna bazana pompe kuna balusela biso na vidéo ba wana batelemi nde bana mboka donc ti l'air tozoya kotoka mai boye bango ata batie salité balongolaka te bazoloba na biso ke eza mboka na bango ata tobebisi ata tosali boye tali bino te ya biso moko donc bazo contrôler biso na ndenge wana
ende musala basalaka chaque jour. Donc depuis une menace wana ke bakobengana biso le 30 tokomi komona ba menace ya chaque jour. Na lobi ya chaque jour. Bolamuki na tongo bokuti basi batelemi awa. Bakobwaka salite bakosala nini balobi baza ba étranger baza na tina ya kozala na esika oyo te. Donc menace wana toza nango chaque jour. Yango tozo senga na papa. Soki kaka bike simbami na maboko. Omoni esika ya ko changer pona bien ya population na yo. Papa sala. Parce que donc on a dit maman malamu apesi autorisation yes. Chef de l'État pour ameka un peu ko toucher constitution. Asimba bika si a changer ya tambo ke côté o esa na ya bana mboka. Yes. Donc chef de l'État oezali bato bapesa yo pouvoir basengi o changer constitution soki ya kolongola ezali longola soki mpe ya kobakisa ezali bakisa pour le bien-être ya population na yo ya bana na yo tobengi awa Afrique du Sud mboka kitoko metala nanu bacondition yango oyo bato bazali tala nanu côté bazaleli. Maman, j'aimerais un peu demander, parce qu'on veut donner ce qu'on a apporté, Bozana va représentant. Ok, on va précéder. Banda. biso figa bimelobi moto na ndako nao aeloma mai nzela oyo symbolique ya mapa nayeli bino mpona bomela ata café avant les 30 sango eya avant mpe chef de l'état a intervenir po tia te eloko na likolo nga papa na nga azalaki soda kufa soki ozobela ande ozwana lipa olia comme ça kisi eya so okufi nzambe abomanga te amonaki na lesa nasalaki devoir nanga de parent. ok donc oyo eza symbole comme ça yo moko oyebi population na boza awa ozwi biloko nyonso botika kokabola malemi malemi naoki mpe oyo papa alobi kuna en tout cas eza teke nasengaki ye euti na motema na ye moko alobi na volonté epuis na mpasi oyo olati mpo na biso ndenge ozokende chef de l'état ayamba sentinelle eza oyo nga nasengi te ndenge nga naokelaki bango mpasi ye mpe ayoki mpasi mokonzi ya mboka mona mpe ngai po soki nazwi mpe ebele nakozanga te koya kozongela bango chef de l'état ayebi ngaka nde natombokaka ayebi nga nde nasilikaka amona nga na baituri guerre ezotokanga na kitaki na te bokomona bafoto na ngai na général denis kasa maboya gouverneur oyo bato bazokumisa bagoma bawapi partout nakelaka nayebi ke kuna nde eza biso soki tokokufa tokufa alobaka babomaka ye alobaka te na pesi merci ebele epai ya bosolo baimage oyo na bosolo na politique baimage oyo elekana parce que mongongo mpe bosolo eyoka pasi oyo bandeko na biso bacongolais baza kovivre awa na kati Afrique du Sud ekozala malamu bosolo na balobeli ya peuple eza bachaîne au président de la république ayokaka mingi alandaka mingi donc biso topesi yo manda wana osala nyonso oleka na bachaîne wana o président ayoka amona baimage ya peuple na ye oyo bavote ye oyo baza kosoutenir ye modèle baza kovivre na kati ya mboka oyo aya en aide na Afrique du Sud na Cape Town. ndeko sango Israël sango oyo moko yoki population baobi ke non yamba sentinelle baza na besoin yo oyambanga bayebi ke oza suivi partout na monde eti na bamboka ya mike balandaka yo balingi mpenza message oyo yo chef de l'état ayoka ngo mpe epa na yo ngai aza na problème te oyo nyonso tu yo okosenga comme bacondition pour que mission eleka epa na il y a pas un problème donc je suis prêt à tout donc merci beaucoup topesi merci ebele na papa sentinelle awa mpo elakisi biso mpenza signe ya bolingo vraiment kaka ndenge moko alobi euti na poche na ye euti na poche to na kesi ya gouvernement te yango mpenza tozopesa papa sentinelle en tout cas papa merci beaucoup balobi geste oyo nde elakisi mpenza signe ya bolingo awa tozobenga ngo winter tokomi na heure ya malili nde amemeli biso mapa amemeli biso na sukali na café pe ezali
yango wana mpe nazo insiste na sango Israel po alobelaka makambo beto ya bato abetaka mpenza sete soki kokweyisaka soki kotelemisaka siko biso tozosenga ke oyamba papa Sentinelle po totala mpenza ya solo makambo oyo kotuna ye ekokende mpenza na pasi oyo biso tozoyoka na esika oyo soki mpe aliaki mbongo ya gouvernement bimisa ye na polele soki mpe aza na ye ka innocent maboko pembe tomona mpe yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réalisation qui s'est passée ici à Cape Town dans le camp de réfugiés communément appelé Canada. Communément appelé Canada. Vous avez vu vous-même les réalités sur place, vous avez vu ce qui se passe et cet événement que nous avons fait pour que le gouvernement puisse s'en rendre compte de ce qui se passe réellement ici. Et cette réalisation a été faite par le pasteur Serge Lukoji que je suis, vivant ici à Cape Town, et j'ai voulu que la Sentinelle puisse venir palper, et nous attendons aussi d'autres journalistes. Ils peuvent venir aussi ici à Cape Town voir comment nos frères congolais sont en train de vivre dans des conditions difficiles, inacceptables. En tout cas, merci pour cette journée. Nous vous remercions et tous ceux qui sont en train de suivre cette émission en prendre compte. Merci beaucoup et à la prochaine.